oso batanga ba chaîne il faut batanga chaîne à liboso Njili Etumba alors et puis eservaka batu ya Njili bayeba actualité ya commune na bango c'est déjà eloko mwa munene il faut tobetela na nuyo babo. Bonjour mesdames et messieurs, partout vous me suivez à travers cette belle émission écho de référence. Voilà, je crois que le Boza trop nombreux de vos postes téléviseurs n'a pas encore recevoir. Il fallait plus à travers cette belle émission. Le Naza Awa, na district Anjili, et pas le commandant de la ville. Donc le numéro 1, le lot à sa descente na Awa na district pour na koloba mai makoloba na population. Premier cas, azana ngopona ko aye parade na ba élément la police. Aye parade na bango. Deuxièmement, aye pona asolola na population na ye parce que vraiment on dit toujours dans la lito imogote ça appelle litoyi ya koyoka yoka appelle libanda yo lelo na cadre ya idéologie pe na cadre ya emble na ye ndenge toujours papa donc papa boboto papa za la malamu abi lelo non na sala descente na fieft na mabele na ye et tant que biso donc bandiloa to la toujours proche la population pour na koyoka fouré moulin to mbangu na district pour na koyoka message papa na biso ndenge ya ye. Voilà, je ne suis pas celui qu'on appelle Jilita Ngozulu na pesio mot de pose ali donc il est déjà notable pourquoi pas Jidi Mbako Bobanga Motona Tembe toujours à la proche population tu as toujours awa donc na bandi boko tala ngana sima boki mona soka ba diaspora ba etuluko ya blé wana ba imboka o ya blé ba zingi ils a problème nini mais na cadre idéologie lui to ba to ya le pour te sabino message clé mot nengi papa Israël Kantou le premier commandant de la ville de Sassa a le plan ça message là donc là je crois que tous en abino du début jusqu'à la fin bon mon ndenge déroulement et kozala. Donc, il y a toujours la caméra, donc c'est qui on peut s'en image, ça va, on retrouve tout juste après l'image sur l'image. C'est parti. Voilà. Bonjour papa. Bonjour. En tout cas, donc sois les bienvenus pour mon lelo. Na descente où il y a général donc général Israël lelo aye ko sala visite pour na bana Njili. Ben impression na yo par rapport ya romona général Njili les années. Bon, impression c'est ça, impression à joie, sentiment de joie. La deuxième des choses liées local à Zape Moko Yabana Njili et Yami Balé Aza chrétien. Aza chrétien et bon abisso c'est comme na Katanjil et azongisa makamuna nzela. Tonto bi kozongisa makamuna nzela, makamu ezala ina ngoda na nzela mais abakisa ko un plus na oyo ya kuti parce que tout ça ko croire et tout on ndimela ye que na sagesse azanango na ba capacité savoir faire azanango akobakisa un plus na oyo ya kuti. Donc c'est ça d'abord premier sentiment na ngepana ya mibale naza ko encourager et que regard na ye ezala penza mingi vers la police baza na disposition na ye. Oyebi lelo monde na biso ville de Kinshasa et continue à tracasserie ya makasi. Na autos victime lobby aventure. Motuka ezai kotamba na nzela zo sala kaka dans les villes bakangi mutuka sala lote. Kaka série moko ezanga ta sens. Donc ce que ça qui intervention te ya major Rémi Kanza. Donc mutuka pelinga lala. Batuni mwana est-ce que ça limite lote. Donc et locatel mais la makasi c'est ça d'abord un phénomène kuluna abundisa tracasserie ya ba policier. Donc bateau ye baza na charge na ye bazo mener pe vidi na population. Alors des centaines de sika oyo biso to puyango à 100% et puis lokola mosala nzambe asa na soutien nanga à 100%. Soutien nanga saka ko sambela pona ye afin que à réaliser ba kaniso azana. Dans ma kaniso azana na mutu na ye à réaliser yango pe yango za lesingo malamu pona population ya ville de Kinshasa en particulier Banacham. Merci papa Motonomi. Merci beaucoup. Bonjour Ali. Ali tout le monde lelo awa obengi ozala sima ya caméra ya Njili Etumba. Ba impression na yo eza par rapport au ligne ko lancer na mokonzi abotalo général. Bon, on a ko lancer sepeli makasi papa ye na changu na disika changu. Itaka ya mwana changu pe to sepeli to ambi papa ko morali o aye na ngona changu. O biso toyoki na litoyi na biso ekoti biso pe to bombi yango mais loko kaka na kosenga ndesi mo général na changu fozi la biso solution zani tracasserie le kimakasi daboye awa biso to yiba te to kalaki mais bakulu na pe bazali
oyo babotolaka basala mpe mabe. Mais oyo tokosenga biso tawa bamotocycliste tobulaka tolukaka mbongo. Mais oyo kaka biso tomona tracasserie eleki policier akomi na niveau ke akita likolo moto nde ala kaka oboyi kokita alongoli arme chargé abeti moto. Eza kitoko te po toza bana mboka, toza barwandais te, toza bana mboka oyo eza mboka na biso. Soki nasimbi lichette bokanga ngai, soki mpe nazoloka motu bokanga ngai, nazoluka mbongo oyo ezaki na motoki wanga. Otango na memide ya bato naza na charge na okemba mpona komisa bato mpo ngai nazwaka mwa moke wana. Mais yo policier oyo ezaki nakembi bata mosusu banda ntongo ti pokwa. Mais yo ntango oya boye ozwanga mbongo na pete ta mosusu amande 50 000 moto nanu versement ekomi 50 000 te. Mais yo ntango okanga eloko boye 50 000 apa 50 000 ota wefuye 15 000 sikoyo otika na combien na buli combien po yozwa 50 000 anteta na tiki mpe libota na tiki famille. Eloko kanga na osenga etaka ya mwana mboka boluki ya biso ka solution na changu kobanda kaka banda de bonhomme kende ti kingasani zoka Pascal na so de muta Pascal donc kuna so le kise ke nzamba sungi mais toyebi te tokata basaki te tobula na voie normale bozula biso solution. Merci mon général ozali kati na nga yango wana nde bimi. Merci. Bonjour à tous. L'impression par rapport à l'arrivée en général, il y a liboso balanjili nyonso ensemble et ba service nyonso ya misala nyonso ya maboko ezala ba conducteur ba moto taxi moto toza même moral et c'est police biso mingi komona moko na biso nzamba élevé a commis général commandant ville et puis il y a une kati ya mabele na ye atala ndenge musala tambola la police na kati ya commune ya Njili et ça biso plaisir to ebele pour so na papa tout le monde a papa sur la malamu. La raison pour laquelle nous avons vraiment flatté il y a vraiment la présence na la carte mabele na biso mabele na ya Njili. Voilà, par rapport à Pablo Rousseau et les l'environnement et la circulation sur le plan sécuritaire au bon dans le moment mingi parce que bandeko na biso ya Njili biso no ensemble doit victime na biso liboso police ya Njili ça musala malamu te sur tous les plans. Azo tracasserie moto sala na niveau ya jeunesse jeune na Njili comme le roi Munguna ali comme on jeune na na l'autre ala ta kilos te na tatouage te auto bi que infraction de mode ala Njili comme on infraction punissable il peut infraction va créer na code pénal les actes vagabondage so ba kangi yo na carte d'identité au fuko ta boloko ba torture ba bête le roi criminel au senga ba mbongo belé au la corruption mabe et puis la fois passée tu as dit la perte de vies humaines des taxis moto bakufaki na Kimbuta cause nini ya kabasele biso to benga kabasele force wana la police pour ça musala la police ba mo takasi ba moto ba bosa objectif à la police na mission à la police objectif à la police c'est combattre la population et leurs biens biso commis donc so moni policier donc liwa donc vraiment on ça ma mine en plus la société eza ça la double makasi Njili entre autres eza likasi o batie la onda 6 et ça la takasserie makasi donc batango bakoma wa sinomango police bidon ngamona zaki wa amaki moko na biso test a préférence jagi victime wana 2 jours ala wana pona makambo wana souci ato bazui bateli biso na école l'inf à quartier 6 lisusu même bon ça musala te okanga ba couple donc ça ba trouble kolonga bana na 6 que yati na 7 awa ko sala ba trouble na ebité mission la bango za nini yango tozo plaidoyer pas général ba konza mboka ba so la biso décision bata likamu na biso bata na vraiment na mutema to boye infraction to bengi vagabondage to boye on va na mutema moko batika ba jeune batambola calmement mboka na biso na bosa unité to boye ba trouble ba luka na biso o to na mandat ya président ya Fachi Béton to simplement beaucoup pour se ni Fachi Béton na batika biso ba jeune to sa misala biso to salara calmement surtout bata ba moto na quartier 1 première entrée to benga entrée Njili première entrée en tant qu'imbuta donc bata moto munguna ya policier munguna Pascal liberté donc ils ont vraiment problème pour la banque en tout cas au contraire que les Cameroun to sengi pas traiter na jeunesse ya Njili depuis quand même tout kuta na ba traiter et puis tout attend pour changer na tout ça la mémo écrite et to déposer par général bande comme tout baza apé baza pour ça ba
baloba ba manifester quand même. Merci na banjilo nyonso to salaka ebele pour na makambo linjili. À la prochaine fois génération to da su ebele tout to na ba fanfan na ba mbula to da su ebele pour la ça mécontentement là-bas mais gestion la police est sur le territoire na biso ya njili. Merci beaucoup. Kote Simba Mokroso mwana tata Simba exemple mosi nenda kulusonga munu mosi bongen kokwen ande komedien andi mamon sans unique mbelembel la die sobe la dinzongo ana mbelembel tata mundueri rosevika tata gau tata mfuka ayaya anzilie sanga fupe mpida ireni kwanda buibui mafunza bilolo tata kisita mafura siatula tata tadi papa kisinze koko bilali mama moyindo likombi enzange samba kuikulu taisanga diaka msili tukwiri ba musicien manda sante galasia mwana mama ntanga bengali bipolina. Ah bonjour. Ouais, eza kitoko ndenge général aye kosolola apesi ba conseil alobi mambebele mais loko ngala ninga la telemela contre badongolo miso ya général na biso mwana njili ya solo prêtre badongolo miso déjà bobandiko ba journaliste badongolo miso babandiko koma ke détournement ya $350,000 et pas ya général Israël aza mwana nzambe aza muyibite. Faites attention, bozo luka audience, bozo luka droit ya réponse, ezate. Général a sali projet na ye, à côté ici. Général nana du mbongo ata mokote. Bola biso banki nini au gouvernement et l'église qui mbongo na la police à ville de Kinshasa. C'est un projet qui n'a pas encore été répondu. Bozo lobake général a détourné $350,000. Nesika nini? Botika kokosa yaza mwana njili atake mwana njili solo ya tongo na kolinga buzobe pa vie na ngate yango tozo yebisa bino ba journaliste ya badongolo biso botika bikoma parce que to kolandela bino to reporter bino plainte bolakisa biso ba preuve bozo le sika bomonaki gouvernement et répondre déjà à la projet wana ce n'est qu'un projet. Non, Dieu est le côté, non, Dieu est bon côté. Ce qui peut pas répondre, bah, personne bon, voilà, bon, on a mis ça là, n'est pas ça là. De bandio comment, côté, balou kabino, bon ça la audience, droit de réponse, bon doit tuer, bon côté bande bolanga, bon tika buzoba. Ekomitango ya kosala mosala, boya tosangana totombola komine ya njili. Tozo kanisake, ekozala bongo, tokozala bongo te. Enakebisa biso ezala biso ya nsima na ngai ezala nino oza liboso na ngai tokoyeba yango lelo eloko nini nde etali mboka oyo mingi l'état un état eza composé na nini to bana nde babenga ba état biso na bino toza membre moko ya état population eza membre moko ya état bakonzi baza membre moko ya état mabele na biso ezaki mboka ya eta soki depuis eza na mboka te eza na mabele te eza na frontière te eza na peuple te eza na armée te eza na police te eza na eta te tokokolisa yango na kati po tosembola tomonyola tosalela banani omingi na molongo bayebi tosalelaka général israel lokuta tosalelaka ngati mpo nasalelaka na mope te tosalaka nyonso mpona population soki bazalaki te tina na biso mpe eza te tozomi na likambo ya liboso ezali discipline nani oyo akomi mboka na mai moto ya yango ayebisa biso ndenge ayebi discipline te yango nde kobanga te yebisa biso nde yo koloba tokoyeba toyebi
yo toyebi te tokoba tokolakisa mpe tobakisa nalingi mutu moko tobokana mai na molongo kuna biso so eloko nyonso eyoka discipline te nde nini. Oui, yebisela biso papa. Conseil supérieur à Zoé Kassomobemo. La présence d'un gendarme ou d'un policier, c'est le commencement de sagesse de la population. La police de la lobby, tout ça la ligne. Donc autant vous l'avez dit, bon, l'esprit de monsieur Bani na Molato. Bato bazotia biloko ebele na nzoto bamosusu bayebisi na yango esika euti te bamosusu olobi nanga mokonzi nanga lobi nanga bamosusu batongi na yesu kuna na Jérusalem bongo zwi babe na Jérusalem oye nango ndenge nini ayo ezali police nationale congolaise bainsigne na bango tikela bango yo etia bilembetelo oyo bapesi biso na mboka na biso eza moko ya discipline mpo na place oyo tolandi kati bayebakisi te bakati miteni kasokoto oyebakisaka nini. Les hommes qui dans le mot, et comme la l'infraction pénale, port illégal, il y avait un signe, soit détenu à même sous. Ma campagne, tout ça, la amitié de la mission, mon conduit, oh, est bioté. Azazé, FRDC, Azazé, la police, les abonnés, le téléphone, marque extérieure, il y a discipline des lignes. Allô, à qui sur l'honneur? Aïboussao, Yazanani, Alingini. Kaka soko pesa telefone otomoki. Esi tini ao. Tini bakozi ni ba bakozi. Miko bakozi na biso ya règlement. Quel que soit force ya zali. Mais là les kilos dans le pété à bakozi. Police au sein de la police la discipline. Pour dire miroir. Nous sommes proches de la population. C'est que nous reprochons à la population. Biso de comme ça à voter. Nous sommes présidents de la banque. Ils vont fouler dans la banque. Nous sommes présidents de la cour là. Ils vont voir la cour là, ils vont se quartier. Au Kaliba, au moment de quartier, au lieu de voir que nous sommes ensemble, ils vont voter Kango. Parce que nous sommes seuls au Kaliba, là, ils vont aller se faire le voir. Pour ça, vous faites quoi? Moi, je vais aller au Kaliba. Pour aller au Kaliba, comme ça, la bombe. Wana, au dos de la moussala, il y a une discipline. Voilà la discipline. Tu as appelé sa population, autant moi, il m'a dit, c'est moi. Mais on sait la mouture, on sait la mouture. Mais on sait la mouture, on sait la mouture. Donc, une efficacité de la police dans le quartier. Nous avons la dernière fois, il y a une bonne cabine qui a été éternelle. On a vu ça, on peut faire un boulot. Père comme il y a la police. Bon, vous n'avez pas de boulot. Oui, vous n'avez pas de boulot. Pour que ça va passer dans le micro, pour que ça va passer dans le téléphone, c'est qu'il y a oublié d'éviter. Nous sommes à côté de nous, c'est comme ça, Zali. Quand ça va, il sortait. La police m'a dit, si vous êtes ils sont la police. Tu bien ami. Voilà que vous avez aucun impact dans le ekomitango ya kosala mosala boya tosangana totombola komine ya njili Papa Pierre Masumu ya Lufuma totuta solo biso bana ya njili bilenge bapapa mpe bamama mabolongo kaka na se Titina Muyo tobotelaka mpe mpo na njili Emili Njusi Zola na bosangani nde nzamba kotya Papa Diao loboko njili na biso tosima na me dans la mer lokola Papa Wala ya Wala ekende liboso Patrick Ibianga njili ya bajogo Maman njili ya Véronique bakamayele njili ya bajaponais Pasteur Mila Bakebanga Jean njili ya basali ya nzambe na Révérend Lebokana ayo lelie olio ayo lie China Wala
Staffer. bino bana ya njili olingi kaka kokende bakomini mosusu soki bozwi mwa mosolo mbongo wana bokende kosalela libanda sonio gabana taju trubatunima Mati Matondo Matuta. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que bon émission na début nous mettons comme annonce que le général donc le premier commandant de la ville donc mon général Israël Kankou donc à sa descente na commune Yanjili pour na couper ça ba élément donc pour na couper ça bande na biso message clé pour na couper ça bande na biso parade pour na solola na population oyo Matali, commune Yanjil. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci à de retour pour Dagui Nabiso de près ou de loin à travers cette belle émission École de référence. Donc Mikolo, il connaît sur la référence, il y a Biso, tout ça dans Awa, dans École de référence en tout cas. Merci à de retour au Dagui Nabiso, Four et Moulin, toujours dans Sima, il y a autant Nabiso, il y a autant Nabiso. Donc là je crois que Mikolo, Ezali, population dans la police, ça dit mariage, donc sur le plan sécuritaire, il faut que sur la police, sur le plan Otali, sur le plan tout le plan, donc dans le domaine tout, il faut que y sur la police parce que nous sommes même et le pour l'instant actuellement. Merci à papa Nabiso Israël quand il va de plus en tout cas, mes respects papa Zali, na saluer autorité nyonso ya mboka pour donc là pourquoi pas na saluer papa Achille Nzomono mon général Nzomono Achille Nzomono, je vous salue en passant les mounians qui se respectent beaucoup na pesi mbote na mon major mon colonel mon major Rémi Kanza, je vous salue passant papa na Rémi Kanza na pesi mbote na général tout na colonel tout ya biso yanji pourquoi pas aussi na maître Brice Diabasana na pesi maître Brice Matadi na pesi mbote maître Arnaud Diabasana toujours donc l'avocat expérimenté. Quant à moi, donc, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup.